Saluete populus, comme on dit toujours en latin, salut à vous tous qui êtes branchés sur nos chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, Pegin Sassa, le terminateur de la presse congolaise moderne, a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une très belle dame. C'est une grande dame aussi, dirais-je. Elle s'appelle Madame Myriam Tchangala Basele. Qui est Myriam Tchangala Basele? D'où elle vient et où elle va? Nous allons parler avec lui aujourd'hui en long et à large, mais j'aimerais mieux qu'on puisse prononcer aujourd'hui en la langue vernaculaire, précisément les Lingala, pas seulement pour la meilleure compréhension. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous devons aussi être basés sur la kinicité et sur la quinoiserie. Et il faut que nous épinglions aussi que Madame Myriam, c'est une servante de Jésus-Christ, et nous allons parler aussi de ses activités et de ses actualités qui dominent dans son église et dans notre pays, pourquoi pas dans notre capitale, belle capitale, Kinshasa, que je salue en passant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Kinshasa, Brazzaville, Mokili Mobimba, le terminateur de la presse congolaise, Pegin Sassa, Nessengo Mobimba, Belabino Lelo, moi si mon nene, maman mon nene, Aïd Moussel Nanzambe, les femmes d'affaires, Azana Magambo Belé, tu redécouvrir Lelo. Soki Azanani, Aouta Wapi, Pe Azo Kinde Wapi, Maman Myriam Tchangala Basele, Toyama Lelo Torosolo, là vraiment, Indoussa, pour vraiment, ma question, ma réponse, beaux appétés. Surtout ba grande dame Mikolo il faut na kipe ba mama car ndenge sengeli Mikolo basinde ba makambo ba mama nde makambo. Est-ce que maman Myriam peut makambo? Pour une interrogation, trouver bon lelo. Derrière la caméra, nous avons l'ingénieur Christian Lumia. Donc si ma caméra Christian bon on a point un turbo ça a raté. Tout sur la siko na maman Myriam pendant 30 minutes, il y a jeu de questions-réponses avec impact na idéologie. Maman Myriam Moussel Nzambe. Oui. Boni. Oui, ça va très bien, Yapegi. Bonne année. Merci pareillement, bonne année, oui. Bien habillé, hein? Ah bon? Quand il y a Zaboué? Oui. Ah, merci. Ben, ça va que ça moi c'est tout, quoi. Oui, hein, merci. Bah, il s'en va. On est papa. Et papa Penza quand même taloba mingi. Donc nyonso to mona ya papa. Nyonso ya donc j'écoute tout donc nyonso et na kaka. Maman Myriam, merci beaucoup. Lelo ma congolais na ba imbo kabazui libaku ya kotalanga na yo. Ce qu'il faut te définir Maman Myriam Tchangala Basele to lobanini. Oui, merci pour la parole, Yapegi, les grands journalistes, merci. Ce que tu définir, Maman Myriam Toloba, Aza servante de l'Éternel, humble servante, votre humble servante. Myriam Tchangala, abotemi la famille Basele, Tchangala, eza komba mobadlanga, et Basele eza komba parents, nanga, papa. Azaki Basele, Sikazali Apemana Kimia, pasteur Myriam Aza, mère de famille, mariée, un beau gars, beau gosse, un mobile dans Kitoko Makasi, mais c'est Tchangala, et Sikaza Babizou nae, Amisana Babizou Tabaya nae, et voilà, Aza pe pasteur na église Jésus-Christ Miracle, dans la case il y a Ensemble des dieux, KDC. 37e communauté et pas yoapi Kambami na pasteur Maswaku Barthélemy mon papa. Voilà ce qui est Maman Myriam Tchangala. Mobeti le soloté vous avez productrice de l'émission. Si Maman Myriam a été productrice de l'émission Ebele Tozo Kamba Tozo Sunga ba émission Ebele lokola Lifa Yangomoko. Basé belé ce totangi à 30 minutes et aussi la note continue marambo et à minenité. Tu peux te nommer le solo lifa libala facile concept wana
lifa pourquoi libala facile oyo lukani na kombo wana lifa et puis na kombo libala facile yo za déjà na libala na yo oza pe pasteur mais ça la musano qui pasteur oui so na lifa libala facile na habité origine ya concept na nous et puis pourquoi objectif et tout sur le ba kino ba c'est na ba to na poto. En tout cas, merci les grands journalistes Peggy. Ça, na sepeli na question ana, batunya soit tout na ngango. Libala facile les alliés concept moro simple. Au moni nzambe na jeunesse tant ça m'a ramené nyo surtout aloba ke nyo ça bien, ça malamu, ça malamu, ça malamu. Atel loko moko te oyo nzambe asala aloba ke za mabe. Alors libala pe lo lenge moko ezaki nango facile. Donc Seigneur a ça qui est facile, mais les lobbies sont battus de commission difficile, très difficile. Mais nous avons nions aux qui n'ont facile. Alors et Utawapi, ça c'est Dieu qui me l'a donné. Dans la Kaboé, Seigneur Aïpsinga va parler à mon peuple parce que appel langa est sur la délivrance des familles. Et dans comment il faut constater chaque façon on appelle tout conseil à partant il y a nzelo ngamo na leki na expérience dans la personnelle sur laquelle on a besoin de non ça la boyete zong ça boy na mon esima sur na bien la mutu ata mon ke mon vandi malamo ko na komo lukana développer yango. Donc voilà un peu et là on a ko na mukuse donc libala facile Seigneur a pesi biso yango to yenango na peuple congolais pour na ko zongisa elengi facilité wana. Les années sont simples. Et comme tu que mon bala kangi biloko a bengani moi si non bon te. Donc on a pensé en Zambie étant en Zambie aussi à libala à chaque un côté que ça matata à chaque un ils aient leur lengi libala c'est jardin d'amour. Est-ce que batwa solo là bolingo fait régner yango moni toyé ko zongi sango ndenge nzamba lingela ki to boyi incompréhension quand on a eu l'oral pour libala et madele Dieu et ma solo nzambe et bo ya mutu te a créer ki borne moko boye et makamba mutu mote et ma ramanzambe yango to yeki na lisungi ya mo santo a chaki kat na biso na expérience oyo ngape na lekisi na kuta pe na makamba mike Seigneur apesa kinga et douceur puis mutema munene ya okanga mutema. Si na ero na 25 ans de mariage nanga naza toujours wana et dans le bâté que ça qui toujours meilleur mais le Seigneur a sali que ezala malamu par sa grâce. Libala facile na concept ou libala facile au facilita combien de mabala pe au regroupa combien de mabala to batu bazwa lisungini ni grâce na yo pour être libala ezala bango pe facile to ba na ba difficulté ebele à travers concept na yo ya libala facile madame Myriam te to sunga ba te belé libala facile sungi ba te belé principe ba te belé mabala biso to yete pona na yo ka question na mingi to yeko kabela ba mabala te mais to yeko facilité ba to yo kana ba vanda bien ba zong sa goût suka la libala na bango omoni alors sur ces to facilité en rebelle et ça me rappelle que non okutansi ona okuna na sala na ngaba bo wana moi rependa tout là na ye mais musu ba luka moi si na modèle wana donc na kangisi bango ba compris le ba vendre mabana na bango en tout cas na ba couple belé ou ba sérénir dans nzela libala facile ba belé ata ba 1 million ba pende belé ya compter coûte na kokate mbatu musu ba balobi ko komela lingai que Maman Myriam okoma commissionnaire à mabala. Olo baka ki libala olo balora ki commission facile mais ozo bomba ka ro libala facile. Yo pena ko kanisa pena sugmena jo to PDG mo boye alinga zo vrai chéri yo zuli mumi. To ba terme yango wana pena tonto yeba pour makambo et puis oso musela nzambe Maman Myriam. Ozo musela nzambe mais mon commissionnaire à mabala. Répond le nom de Batouba. En tout cas, ma solo nyo surtout et au ba yo karabalo bara ezala yango ma solo te. Biso to nga commissionnaire ya libala te, mais nga na pasteur na nzela na nga nzamba ko pesa mutu libala.
nzela na nga nzamba ko balisa bato kutu na balisa ebele wana kutu olobango moke olobango pete donc faut olobango pe evimba donc nzamba ana makoki apesanga oui apesanga pouvoir moko boye mutu moko boye azoluka mwasi moko boye enga atuni nyanga nga na ko orienter l'église dans na ba momi ebele basi kitoko babanga nzambe ba embaka ba protocole banani ba ebele na ba ebele ba mipiko siko na ke kitsa bango wapi foka ngamo mama na bango na sunga bango ma Miriam tuna ngani elengi nango nini patem bino bimisa pena okena ngo pena tena ndinga ko njamba jali mojalisi ozo ba pena ndusa pena so bi bor ma passo ba bor et ça elote ya elote pasteur azamutu pasteur azara mutu donc yuzo choba kama na denile si te wana vie na ngai wana papa te yupo petaye mo pétage là partout surtout biso avec musalo pétage ya solo yupo petara pétage ya partout kuta bandako kuta mabala kuta pétage zati papa na constate na mabala pétage za mona elo mo mère abimisi mobala sepene na ngote mobala a pété ma plat bimi na écoute na libala de pétage ben des ali mais yesu siko azoya pour doser pétage biso siko yesu azoya pena doser a dozango pene bana kutu te ke pétage za ki na ndenga kimia na ndenga soin tozo ngona vraiment ma Miriam et ça va tout bien te ma passé à mon bima de commissionnaire à ma bala vraiment quoi n'habiter vraiment quoi tiwa piro ke na ngo tshop et puis avant okutsa botuna mutu jo oluka momi il faut de la part au lieu de cote salaire plus de 1000 libala de cote ça te pegi biso to sala libala te biso to sala ya mbongo te ce qui est pour na mbongo te no fele nga pena na benga bino tout na bobali te bi boluka basi oluka momi oluka jo donc nga pena na benga bino tout yeso na makoka peso vrai jo yebi le banzambe abanga nzambe ya tosaka malona ba vrai jo bandi na kata yesu ti j'étais vrai chéri vrai momi ozoyeka l'église na kosio kopala mais libala makamba libala ya makamba nzambe ya pegi émission mokina ba kwanga tika ba teke omoni libala ya bon nzambe mama Miriam obo yango te mama Miriam basi belé ba mo bata masima bible ko yango china ndaku église nzambe tango china ndaku boye ntina nkwani na ebite ya yo te yango boni formation ambeto pezali des formations tout biso bina formation tout ne a relaver ndenge ke mobala senti yo soloté ndenge ke ozala penza o pese lengi ba dodorant ya ochana munoko za te ko lumbaka solo na tongo te bongo te biso to bongisa mabala parce que Yesu aza réparateur de brèches Yesu abala te réparateur de Yesu comme la solo Yesu est célibataire mais ya pegi masola libala masola ya yote masola nzambe oboya ngote epora nzambe Yesu esali na makambo Yesu mo célibataire Yesu amona nzambe célibataire ndinsi Yesu amona nzambe Yesu tela ko bala te un problème te mais yebake aza mutu kwa yo na ngate ma Miriam ngo bebisa émission bango ndi basala ngoti yo boya ngo poani libala ya masola nzambe ekubota mango de Yesu ku teleka na ndenge mo bien te so Yesu to beta lisola libala po na no saba cop na yo te Yesu so kapota na ndenga bien na benga ba tu sikoyo kana minute so yo sabota na ndenga vrai na ndenga yo bota na ndenga bota mela mais satana ninga longa ye kopango za fait que ça la bon nazolo le 5 personnes ngana ozo de pourcentage sur ligne te biso do sa on na gloire nzambe omoni nga pena so pona mbongo ya yo moko auto tuna na début na biso ke non na déjà business woman naza mwasi ka okati ya ndaku te na sima cuisine te na yebi ke baluka mbongo na yebi ke mbongo fo luka ngo ya nelengi nango donc to sala ngo po yeso za lokumu to attirer gloire na nyonso eze loko to zui ya pamba to pesa ngo na pamba donc yaya mto landanga ko banga te
Il y a besoin de commission zate. On a besoin de vrai Joe, non bandela. Hein? Il y a un embrouillé. On a besoin de vrai Joe, on a besoin de vrai chéri. Oh, il y a des paroles. Parce que ma liba la faut senga nzambe. Ba biloko ko pona o ngali mo bala ngaza mkusete za mulai. O ngali nga Jona nga azanzela minu yo sala mutute. On a plan nzambe. Peut-être plan nzambe ya pegi na ngai. Makambo zo luka oyo, makambo zo luka est-ce que au aussi ça va itina suka. Yes, on appelle ça makoki ko banga note. Elo ninga na senga, ngana ye no ponza bana ya. Et ça t'a ngana ye parce que nous avons singa kende. So nous avons tindio kende a peso pouvoir, a peso autorité. Non bangate. Maman Myriam siko omika bona ndeni ni. Na occupé papa na ndako na bana na église ya Nzambe. Oui. En tant que pasteur, na structure no ki lifa oyo. Osoki bureau za la puis d'aba demander bazo komilanga bureau za ba mbangu tala bazo komilanga ba mbangu pona lifa bazo libala bazo mabala pardon. Omika bona ndeni na business de susu avant to kota maramu susu. Oui, Seigneur Raza maître à temps en sunganga soufflanga et na équilibre en tout cas tananga. Dans un moment dans une église et ça attend ngo avant que l'église c'est na bon sinda kunanga. Déjà ngamo na pesa tu conseil ndenge nini okobate anda kuna yo libana yo mais okokanga maboko tu peux pas croiser les bras parce que mutazo azo salelo te akopoliate. Donc et ça attend oyo na ki pa ba faire nanga et ça attend oyo don na équilibre 24 heures na 24 heures mobimba na équilibre rango côté musu na pesi 8 heures du temps côté musu na pesi 6 heures côté musu na pesi 4 heures. Donc voilà un peu le lenginga na équilibre ka tananga pona réussir na mandat nanga na mission nanga na sermoi. To betano li solo ya structure na moko otangeli bisote aux na fondation on doit bellement quelqu'un au sungaka bane belé et bandumba yo encadrer bango pour permettre ngai na la vérité période moko boye avant que toi bana boye na sana misobo na mona kayo kileki moi 2 ans passé na mona opena na kata paka juma. Ah bon? Nga na cop na na paka juma. Na moni vrai chéri mo bozo bima. O va na ba chel. Bo permettre nga volume sanga pour na terme. Oh. Maman ayara ko lokota ba chel. Papa ngo cop na ville to ndenge nini. Na sumukaki. Yem sanga en vérité, mi sa na mi sa babatu. Et là question to yo na gite. Ibise se so ogene ko sa ni na pas qu'à Juma et puis devant bassin Ndoumbe belé pour ça la vie maman et puis au pasteur mobimba Bible singa aller partout dans le monde faites et annoncer leur la bonne nouvelle. Donc quand on a kendaka na fondation oui il y a bassin Ndoumba bango tout wana bat ngai fondation Basandumba Mama Fomiba donc batwa tout ba femme wana surtout baza batu Yesu a payé prix pour na bango bana besoin ya koyoka maloba nzambe bana besoin karaté ayena ki ndumba ka pa lingalité ba condition akutanele yango awa nde sala ke asa ki ndumba mingi bakati na kati na bango baza wana baza ba femme seule mibali bakima bango ba musu baza ba divorcer ba musu bana pasi asala on a pasi yoro biso to kenda kuna pona ko teya bango Yesu pona ko lakisa bango ke o bo sala o na o eza malamu te ba pesa vie na bango pa nzambe boye nzambe akokangola bango bien que naza nga mungala naza mongo eza mokili nanga za batu nanga enda kunanga eza bato nza ba pesinga bango kuna pesa ka ba mongo te ba na mongo baza on a ba na mongo nyonso ba tetela banani donc baza ebele eza passion eza mawa oyo nzamba tsaka nanga eza nango te ke obor mo boneke ke ba mabala te côté ya bango kaka batika nzela wana po Yesu ana bango bosenga. Comment est-ce moi ça qui ndumba pour à survivre yo et les paroles de Dieu
atika kindumba ala mrian ala tizan nzambe yo pese mbon yo pese musala yo pese nini voya tika kop na oyo kotela kila wakozwa ta 5 6 mibali na journée de continuer grand là mais il y a ce qu'on ça plus que ça il y a ce qu'on ça plus que ça hein mobala libali nzambe donc nzamba ko pesa ye yeso ko pesa ye oh ba kopa et ba kopa mike liboso nzambe donc to kendaka na parole de Dieu et na moi lisungi. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours to commis presque nasuka émission na biso. Le temps pour moi de saluer maman Claire Mabela depuis Las Vegas, mon thème à Papine ça 25 ans de mariage to fêter na année avec impact na idéologie Bibiche Loboko na structure na yo arc-en-ciel assistance musala kitoko et pana yo esika ozali mbote na batunyons bozotala biso maman Myriam il y a une relation na basala nzambe mususu et ça quand même bien aux orateurs il y a collaborer bientôt passer hôtel yo kana raté encore bino ba pasteur et comment ba quand yo za natani ngana za opérationnel na coopérana mutunyo surtout seulement que ba pasteur na biso mingi ya mibali balingara et bazana difficulté à comprendre appel à moi c'est seule difficulté na biso yangwana donc ba pasteur nyon surtout mais quelques-unes au ba croire que l'esprit n'a pas de sexe donc esprit ensemble ko quitter la moi c'est tout comme ko quitter mobile moi ça roté yaté balobango ba dérangera papa musa nzambe musa ya PTT elle aura pas si kutu ngako to se ba tuna inga ngana lingate elle aura pas si ba tu mingi ba bongo mutema nzela na biso siko ya bongo obo ya ngopwani donc ça pas de sens baloba kaka sika baloba mais ba yebi penda kotanga tendenge makomi sengeleli donc nazanga na premier bangote na linga bango ce sont mes aînés mes frères ba musupi ba ina simananga bazape ebele na linga bango biso basi ba servante nyonso tout linga bango seulement bango nde bazana difficulté wana mais biso to linga bango toujours donc relation na biso na bango eza normal. Je sais déjà combien de temps na musala nzambe. Non, musala nzambe il y a longtemps mais na kata ministère na kata sacerdoce et naza déjà na 5 ans et demi ya musala o na musala nzambe. Est-ce que vous déjà que kokana mukie na mamé mikutino. Oui, hein, en tout cas pratiquement, batebele ba ipsanga. En ça peut parmi topé des moki balobara idole, hein, parce que idole azaraka Yesu. Mais estime nanga topé modèle nanga na lingaye na sepela naye modèle nanga zakaye. A inspiranga pe inspiranga na makabe bele courage na zanango eza penza ye maman Kutino maman Olangi osho baza ba pesinga makasi donc c'est vraiment une mère que j'aime bien na rolinga pe un jour na solo na yango to solo là déjà mais na musika na to sala émission ya lifate mais sika zali to ko sala ngo un jour pas de problème. Merci beaucoup. Alors année 2022 au Nzamba lobini pour na Congo et puis message na suka pour na Bokabwani et surtout mikobazo bengayo réparateur à mabala maman zo pesa mabala donc pesa makambo zo makambo. Naebisio merci na sepeli pesa makambo za makambo liba ezaki toko liba ezelengi makasi non liba ezelo moko boye en tout cas son non balité eskana soza fo bunda bunda pena nitinga balité faut ça effort c'est liba ezelo malamu te boso azongi le liba mbata bozo alors beta bino ya dégâts donc il n'est pas bon que l'homme soit seul donc il faut pena au ça effort ozala marié ozala na mwasi no bia mobali na yo nde wana plan ya nzambe ekokisemi na vie na yo bonso na kubana le apôtre Paul la balaginete eza facilité obi ba dégâts combien au sala donc si tu es journaliste ba dégâts sango na wana wa sango
eza facilité hein okansate ya papa sango eza facilité mais tolingi bato nyonso tu bakokisa mobeko wana ekozala eloko monene. Myriam, pardon, est-ce que bike bino mpe bamama pasteur ebele makambo oyo ekomi rene mikolo bino na bino bamama pasteur ekilesibien ekoti makasi minenge na bapasteur wana le belora solo nga na yoka yango mais moi je peux pas bandeko nyonso basala yango batika ça ne sert à rien donc lesbienne ezelo oyo nzamba bomela Sodome na Gomorre nga na kosa yango te mais na yoka déjà wana etalinga pute soki baza nango uye baza nango te bango nde bayebi babongisa na nzambe ezelo ko atiraka kanda nzambe makasi même chose dans la spiritualité et c'est un bon mari Myriam vous marié mais makambo ezosenga ke faut que m'appelle lele makambo neti makamni makambo pour me pene matako parfois moi nganga sengi boito club mo sengi boy to kisi sengi boy te wana ba to livre sengi boy wana va se compromettre muto abengama onzamba benga ye aza roi de l'éternel ana tina ko envier yo pungu et au sana ngoni asana ngelo ta parce que n'a déjà compris muto benganga a compris pesa nga makasa pesa nga onction pesa nga nguya dona kom na tina te ke funa salango pona za loko mo onction mo bo ifo bandimi ba ya wana tuka donc ti ko sa ngote mais ba passer ba PDP oui ba se belé yoka. Mais ce sont des hommes de Dieu, on doit les respecter. Ce sont des hommes de Dieu. Nous surtout Azorata pour réparer dans Nzambe. Toza banzambe te, mais toza ba salide Nzambe. Nos PD pour réparer. Aux anneaux lesbiennes pour réparer. Et bon, quand na croix kutu Yesu kutu muiba kota kutu sang kutu aller dans l'église. Donc Nzamba za na makoki alimbisa mutu nyonso tout. Donc mutu wana za makambo wana. Soka ayamboli atiki na Nzamba olimbisa na ye. Merci ma Myriam n'a pas si passer Salem Mwanda Moté. Il va tindilo Moté. Ah, merci. Pasteur Salem. C'est un bon frère, merci. Mbotene Eskaza. Ok. Tu comme na souka na habité question na tout peut-être message na ba maman, message na ba célibataire, au bari ba koma, ba mari globi, au pesa o mabala. Baya bolukanga. Boluka pedanga adresse tangeza numéro na to lobi yango déjà. Yesu ana makoki azwayo, na se. Oui, masoya di bala ninga bali sa Esther. Eza osukolo la Mardoché. Voilà kala. Tu lelo. Yesu ça jusqu'aujourd'hui.